Bande ko ba bolingo na tombeli bino boye malamu na chaîne na bino ya K-Express. En tout cas esengo eza mingi ndenge tozongi susu na série ya bamotivation naye komotive bato kobela na ntina na développement personnel. Lolenge nini esengeli so bandeko todeveloppe mwa bamakambo ya mike mike oyo ekomema biso na kodevelopema bacompétence oyo ezosenga na biso ke bamakambo ezosenga biso tosalaka na vie na biso ya mikolo nyonso mpo tose développe. En tout cas na K-Express tominimizaka makambo nyonso tomonaka ke nyonso eza normal. Tozonormalize, je m'excuse, tozonormalize développement personnel eza likambo ya grave te tomona ngo kaka eza normal eza bavie kaka tomena na mikolo nyonso me ngai nalingi na explike bino malamu pour comprendre lolenge nini esengeli tosala pour vraiment bavie na biso ezala épanoui. En tout cas, je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola. Vraiment nalingaka bino mingi. Merci nde bozala na ebele. En tout cas, botia ba commentaire na se soki bokosepela na vidéo. En tout cas, po toye na ntina na ko encourager moko na biso a se développer. Ndeko na ngai, développement personnel ko tomona yango te lomo ya grave soki ya danger soki nde nini. Eza kaka vite omenaka mikolo nyonso ezosenga kaka nini mutu a changer état d'esprit na ye azala ba idée ya kitoko oyeba ete nga naza responsable nazopesa exemple na biso batokolo to ya baparent. En tant que parent, pour se développer, et c'est non kaka, olongala ba fatigue, olongala ba paresse, olongala ba addiction, olongala ba caractère mabe, maloba ya méchant, olongala ba pensée, ça vraiment très négatif, babo lembu ya pamba. Yebaka ki naza responsable, il faut la mukara na tongo, na kende musala, na sala mbongo, pour na lei sa famille, na kipe moi si so oza papa, na kipe ba nanga so oza maman kipe na mobile na obo sang ensemble pour vivre vie moko ya aisance ya kitoko. Yango wana detali développement personnel. Eza na bato nyonso te ke babengami mpo baentreprendre. Eza na bato mosusu babengami na bango batangi baklasse bake misala bazongi na ndako esense eka aza responsable aza na comportement bien azotambola na ye bien azonuire bato te yango wana ozomona ke moto aza déjà développé so azotambola bongo. Bamosusu mpe babengani baentreprendre esengeli bango batravaille dur baaccumule baconnaissance ya makasi oyo ekosunga bango basala misala ya makasi baentreprendre basala baentreprise eza na mutu aza na façon na nzambe atie na se na mokili oyo muna moto azali spécial azali vraiment spécial na genre na ye ndenge nzambe akeleli ye esengeli na so tosaccepte ndenge tozali epuis tosala baeffort na lolenge tozali to atteindre baobjectif na biso. Bandeko na ngai ezaka pasi mingi bato mosusu ndenge bakoleli seno éducation bazwi peut-être ke baédika ye na façon na ye mo boye ayeba na ye teke na vie na ye soki asali effort akoréussir. Bato mosusu bakola na bamindset moko ya très négative mpo na nini ta mosusu akolaki na environnement mo bato bazali na badifficulté ebele mpo na ye bozwi azomona ke ye eza pasi mpo azwa mpo akolaki na badifficulté ebele. Mais leo na ke espèce toyokopesa no message ya kitoko oyo koloba na bino te mutu nyonso aza na ye capable ya kosepanui ya kolongola bapasi ezodépendre kaka ndenge okochange mindset na yo ndenge okoaccepte vie na yo olingi otrace vie ya kitoko chemo ezali positif ya réussite na ekobana na mutu na yo na cerveau na yo soki ochange bamentalité ya mabe ya négative oyo ezalaki barrière oyo ezali koempêche okoréussir c'est alors ke ndeko na nga vie na yo mpe ekochange bana na okochange mindset na yo mutu na yo et puis zwa décision ya kotravaille travail acharné yango nde ekosala ete ndeko na nga obima na pauvreté obima na médiocrité olanda nzelo ya kitoko oyo ekomema yo lentement et sûrement na progrès na épanouissement na amélioration na nyonso ya malamu oyo ozala yango bosenga eza possible nyonso a réussir eza possible nyonso azala na bambongo azala na kozanga te eza possible mutu atelemaka chaque ntongo alamuka travailler dur akotaka mbongo abombaka mbongo a établir baplan mpe a réussir baplan na ye ezosenga discipline ezosenga travail acharné ezosenga makambo ya kitoko mindset nano ezala malamu nde ekosala ete mutu akosepanui akosaméliorer akoacquérir baide ya kitoko akozwa vraiment baénergie mpe akocultive un état d'esprit positif oyo ememaka bato na étape ya sika ya vie oyo tobengi ya développement
personnel. Vraiment bandeko bisika bozolanda ngai soki oza na souci wana ose développer, oza na souci wana vie na yo ezala kitoko ozangaka eloko te, oza na souci wana makanisi na yo ezala positive mpo soki oza positive même santé na yo ekozala malamu. Mais soki oza moto olelaka osepleniaka okoma stressé okozwa maladi ndeko okovivre longtemps te. Ça va de pair tant ozo penser malamu ozo penser positif ozo sa makamba kitoko ekosunga yo mpo oza na vie ya malamu vie ya malonga vie ya molai. Mais soki ozaka olelaka oza toujours kaka ngai nabelaka ngai nakoki kosala te mpo nabelaka oza kaka moto akose plaindre ndeko na ngai ekosunga yo te. ekopesa même malade okokoma vraiment très abattu ekosala so soki moke te. Raison pour laquelle na ke esprit tozoya mpona kotelemisa état d'esprit ya mutu na mutu nyonso aza na souci wana ya kosameliore, mutu nyonso aza na souci wana ya kobooster énergie, acultiver un état d'esprit positif pour emema ye et accompagner étape par étape na réussite. Eza possible. Yanga leo toujours comparer ba vie na biso na ba graine. Une graine bandeko nango oyebi ka ba graine yango nde tosalelaka mpona kolona. Vie ya mutu eza lokola graine esengaka nini bandeko na ngai? Graine batia yango na mabele ozolona yango, mais ntango ozolona graine esenge na yo oarrose graine wana, esenge na yo otia banutriment ya malamu mpo ekolisa graine wana. Ntango graine wana ezozwa mai otia mpe bafume tout autour nango, c'est alors que graine wana ebanda kobota ekomi fruit ya makasi, ebimisi bafruit bato mpe bamoni bafruit yango bakomi kolia yango. Yango wana vie ya mutu eza lokola graine eyaka ekomaka arbre du jour au lendemain te, ezwaka temps, eza processus ya molai malembe arbre bandi kokola ekotraverse basaison, ekoabsorbe banutriments, ekorenforce baracine nango avant ete ekoma élevé koma molai mpe koma fruit bato balia. Bavi na biso esengeli eza mpe bongo bandeko na ngai. Tosala effort, tolongola ba paresse, tolongola makambo nyonso ezali négatif oyo eza koempêche biso to avancer. Ezosenga biso nini mpo to réussir, ezosenga biso tozala na patience, to persévérer, tozala vraiment na attention ya makasi na oyo nyonso tozali kosala na vie na biso ya mikolo nyonso mpo to réussir. C'est vrai baproblème eyaka, badéfi eyaka, badifficulté eyaka, mais na kati na badifficulté ezala opportunité mpona biso toyeba toluka na kati ya difficulté ekomelinga me na kosala ndeni mpona bima difficulté ona réussir. Yango wana ezala susi balongoli yo mosala ndeko na ngai ezala sujet te koya kolala pongeni kosala te mikanisa nalongo mosala me nakosala ndeni mpona zwa mosala mosu mpona konyoka bokola famille na ngai. Obstacle evandisa yo te me esunga yo oluka ba opportunité ya kitoko oyo ekoki kosunga ozwa susu mosala malamu oyo ekofuta yo mie mpo ozwa soin ya libota na yo. Zala moto okotelema, esprit na yo ezala kotelema. Ntango bolembo eye makanisa mabe eye telemela yango. Ntango na entourage na yo baza trop négatif bazo décourager ntango olingo banda likambo ya malamu longwa na milliona vaut mieux ozala seul que ozala mal accompagné. Ndeko bato badécourage ko mpona épanouissement na yo tika bango tambola yo moko ekosala eloko te. Succès ezaka na bamakambo ebele, réussite ezaka na bamakambo ebele, mutu mosusu mpe akosepela na pogolo takomi kokombata ngo na baconseil mabe yo ozokaza kaka alingi yo asunga yo mais azosunga yo te, azomona ke olingi kolongwa na vie ya mikolo ya médiocrité olingi kosepanouir ezosepelisa ye te. Yo soko omoni mutu aza ndenge wana todécourage ndeko na nga longwa na nzela wana vaut mieux otambola yo moko ke ozala mal accompagné. Vraiment ndeko na ngai sala effort ozala ba décision ya makasi, ozala ba objectif na yo, créer ba habitude ya sika ozali kosala te po vie na yo échanger. Oza mutu oke même kolamuka na yo makambo nyonso ozosala tous les jours faut échanger soko olingi mpenza état d'esprit na yo mpe ezala malamu vie na yo mpe changer. Ezosenga yo ba sacrifice. Bato nyonso tomona ba réussite ndeko na ngai tozomona na ba réussite basala ba vie ya aisance ezwi bango mpe ba sacrifice. C'est pas que balali balamuka bango bakomi ba millionnaire te, eza ba processus nde na lobi ezosenga makambo ebele ba patience, ezosenga vraiment travail acharné oyo kosala ete mutu a réussir. Nde kana lobaki graine ezaka ndenge moko na vie ya mutu.
ezosenga temps, ezosenga attention, ezosenga persévérance pour graine ekoma ba fruit biso tolia ezwaka temps nde mona vie na osoki kutu arbre nzete ezozwa temps po ebota boni biso pe poto s'épanouir eza quand même chose ntango oyebi nano eloko te ezosenga yo connaissance obanda kosala ba lecture obanda kose ressourcer obanda kose documenter otalaka ba video oyo ezali positif oyekola ba compétence ya sika ozomona ke faut ezwa quand même temps eza ba processus ntango ozosala mpe effort ozosala travail ya makasi ozozwa temps mpona koyekola komi kotiango en pratique ose créer ba objectif ozotiango en pratique nde c'est alors avec le temps omona ke vie na yo ebandi komata kolinga jamais kocompare vie na yo na ya moto mosusu ndeko na ngai mutu ozo compare vie na ona ye bozwi nano éducation moko te bokoli esika moko te bozala mentalité moko te bozala baposa moko te ye ta mosu alingane kozala entrepreneur mais yo oza na nature na baentrepreneur te komo olingi kolanda oyo ya moninga eputa yo mpo oza na bacapacité na yo okoki kosala na yo mpe na ndenge na yo mpo oresir mpe na ndenge na yo vraiment faut kozala unique à ton genre faut s'accepter ndenge ozali combattre progrès ya mutu te epuis kolinga kozala lokola mutu te tambola nde nzambe azotambusa yo yebelo oni yo olingi na vie mpe tambola selon baobjectif ya vie na yo soki olingi oresi parce que chaque arbre eza kopousse à son propre rythme lolenge moko mutu nyonso aza kosepanui na rythme na ye ndenge nzambe atrasa na vie na ye uta ebandela mokili kolinga kokopie bato te ekosunga yo soki moke te okozala libanda ya volonté na yo okozala libanda ya volonté ya nzambe mpo na vie na yo elakisi ke okoresi te okoeshue linga otambola ndenge vie na yo ndenge selon baskills na ndenge bacompétence na yo ezali mpe otambola selon baobjectif oyo otrace mpo otravaille nango dur mpe oresi kolinga kokopie bato te mpo mutu na mutu aza na ndenge na ye ndenge nzambe asali aza na bakalite na ye babiloko oyo oza nango moninga aza nango te oyo aza nango yo mpo oza nango te kolinga jamais ozala lokola moninga ekosimba te eloko kaka na koencourage bino en tout cas bose nourrissez na baconnaissance bose nourrir na badiscipline bozala bainfluence oyo ezali positif nde kaka graine ezali na besoin ya mai eza na besoin ya soleil eza na besoin ya sol oyo ezali fertile bino mpe bozala patient face na badifficulté bokokuta yango na bavie na bino bozala na patience eza lokola badifficulté ezala lokola batempete ntango tempete eye na vie ya moto ekoki kokweyisa tempête ntango eyaka na banzete kokweyisa banzete kokweyisa bamakambo nde moko vie ya mutu badifficulté eza lokola tempête mais ne lâchez pas prise kolâche prise te tenir le coup ntina suka okomona ke baracine oyo ekotikala dynamique okotikala solide soki otenir ferme soki okwei na badifficulté te otenir ferme omona ke okoresir malembe okocontinue kotravaille ti okoatteindre baobjectif na yo vraiment rester engagé zala engagé na croissance na yo en tout cas avec le temps okomona ke soki otenir ferme okofinir toujours par koresir mpe ya koatteindre baobjectif oyo oza nango mpo na vie na yo en tout cas eloko nini nakopesa bino comme conseil mpona koaide bino na voyage na bino ya réussite na voyage na bino ya kosaméliorer na vie na bino au quotidien en tout cas bocréer bamoment oyo ezali malamu bahabitude oyo ezali positive oyo ekoki kosunga bino surtout ntango bolamuki zala motu oyo kolinga kolamuka na temps ya malamu lamuka kaka attend lamuka kaka avant mpo soki olamuki avant ekopesa o journée molai okozala na temps ya kotravaille ekosunga yo makasi zwaka temps ya koprie bandeko mpo nyonso tosalaka ezalaka na makasi ya nzambe prier salaka balecture ose documenter bandeko langa talaka bavideo ezali motivant bavideo eza motivante oyo ekoaide yo ozwa baide ya kitoko mpona épanouissement na yo en tout cas salaka plan d'action ntango olamuki salaka deya to-do list no ntango olamuki oyebi ke na journée ya lelo naza na baobjectif tel il faut na accomplir likambo il faut na sala boye ntango ozotravaille na ordre ekosunga yo mpe oyeba koatteindre soki ozotravaille na désordre makambo so ebanda koéchappe yo mais sala plan d'action koma yango na papier ozolanda eloko moko mo olingi kosala eloko moko olingi koyekola mpo ocontinue kosaméliorer mikolo nyonso en tout cas nazopropose bino
bosalaka routine quotidienne ya malamu et puis routine na nazosenga na bino en tout cas bozala na habitude ya kokoma chaque soir au moins 2 pages ya ba effort oyo bosali et puis bokoma basouet oyo bozala yango mpona bavie na bino koma yango par écrit esalaka bien po ntango ozokoma na écrit ezosunga yo non seulement ozokoma me ezotikala mpe kati no ezokoma parti ya vie na yo yango nde kosala ke na batravail acharné oyo ozosala ekosunga yo osaméliorer mpe oatteindre baobjectif na yo oyo ozokoma mikolo na page na yo chaque soir avant olala en tout cas bahabitude ya malamu bamakama malamu mindset oyo ezali positif yango nde kosunga yo osaméliorer nde kosalaka bahabitude ya sika changer état d'esprit na yo soki ozalaki moto otalaka tv journée mobimba 24 heures sur 24 ndeko en tout cas manager temps na yo zwaka temps ya balecture ya baconnaissance na yo zwaka temps ya kotanga ndeko mpo soki ozotanga nde koyekola mais soki ozotanga te makambo mingi okoignore yango du moins tous les jours tangaka ta page mobimba so omoni page mombeze ebele tanga ta katikati ya page ndeko eza kaka babonnes habitudes tozomesa nango mikolo nyonso malembe soki ozokoka nanu kosala ya ebele te bandaka ata na baphrase mokie otangi par jour osali mpe fort ocomprendre makambo ozotanga etikala kati na yo soki olingaka baconnaissance ya ebele luka ose documenter sur base ya connaissance oyo olingaka ozwa na vie bacompétence oyo olingi oyekwa na vie tangaka baouvrage ya makambo oyo olingi sala bamakambo oza nango mposa kosala oyo eza positif oyo ezali kosunga yo ozwa 1+ obakisa mwa mbongo revenu na yo na ndako mpo ozwa soin libota na yo so omoni kolingi ozwa mosala mosusu en dehors ya mosala ozala nango mpo ozala bambongo ya extra oskipe famille na yo sala yango ande développement personnel sala makambo so omoni ka eza positif ekomemelo 1+ na vie ekomemelo 1+ na foyer mpo famille na yo evivre na kimia na esengo eloko ka ya malamu ezali ete faut koevite kaka kovivre na bavie ya addiction kovivre na bavie ya paresse kovivre na bavie oyo ya komitika ya banégligence yango nde ozotelemela mais soki oza motu moko oza na bamotivation na yo ozobongisa nzoto na yo makasi ozosala baexercice physique na yo ozolala bien ozosala mosala na yo ozolia mpe bien yango wana toza koencourage bato olingi bato vraiment base développer non seulement intellectuellement même physiquement soki nzoto eza makasi nde ozala mesure ya kosala misala mais soki oza malade en tout cas nyonso ekofanda yango toza koencourage bato développer état d'esprit positif développer effort ya kolia malamu ya kovivre na kimia ya kozala na état d'esprit positif kanisa makambo malamu salaka ya malamu vie na yo ezala vraiment épanoui mpo esunga yo na libota na yo c'est très important en tout cas technique mosusu nakoki koencourage bino na sina encouragaka bino yango kala mais naza koencourage bino so bosala technique ya miroir bandeko na ngai telema liboso ya miroir na yo loba makambo ya kitoko mpo na vie na yo ekosunga yo mpo oza na estime ya soi oza na estime na yo moko mpe ekobrise yo babarrière lobaka makambo ya bien bandeko na ngai telema liboso ya miroir lobake naza une créature merveilleuse nakozala entrepreneur nazali lobaka toujours na temps présent nazali lipamboli mpo na bana na ngai mpo na mobali na ngai naza lipamboli mpo na communauté na koresir naza deja ya koresir naza mutu oyo akotelemela makambo mabe na kosala toujours malamu na koloba makambo négatif mpo na vie na ngai te mpo na vie ya libota na ngai te na kozala vraiment oyo akobimisa maloba ya bénédiction na libota na ngai naza créature merveilleuse na koresir na kozala na mbongo naza na mbongo naza na esengo na kovivre lobaka toujours na présent bandeko koloba na passé te naza na mbongo naza na mosala kitoko naza na bano bayokaka bano bapambolama naza moto oyo na kotambola de progrès en progrès mikolo nyonso na vie na nga na kozanga eloko ya kolia te vie na ngai kozala toujours épanoui mindset na ngai kozala toujours positif mpo naza mwana nzambe vraiment alobaka makambo malamu ekosala yo malamu bandeko na ngai en tout cas véritable croissance mpe succès eyaka vraiment na engagement oyo moto yo moko azwi mpo na vie na ye mpo na vie na ye mikolo nyonso mpe na vie ya famille na ye na mosala na yo ndeko na ngai soki ozotravaille dur okoresir na yo malamu soki omaîtrise mosala na yo malamu okozwa bapromotion vie na yo kozala épanoui ezodépendre
comprendre kaka na yo moko ndeko tosalaka effort ebele tomona mpe ke makambo na biso mpe ekosameliore yango moko suite à baeffort acharné oyo tozosala ekosala ke baporte mpe ekofungwamela biso vraiment tosala très attention ntango baobstacle ezali badifficulté ezali elembisa biso te mais par contre toyekola na baobstacle wana toluka opportunité na obstacle oyo eyeli yo ndenge likambo elinga boye nakosala nde na perdre mosala oyo nakosala nde nazwa mosala oyo eleki mosala oyo nazala osala liboso ezodépendre kaka na mindset na yo soki oza très positif baporte mpe ya malonga ekofungwamela yo en tout cas linga na vie ozalaka na plan B te zala na plan moko mpo soki oza kaka na plan moko okozala déterminé mais soki oza na plan B ekozala excuse mpo na yo oyebi ke ata oyo esimbi te naa na plan mosusu mais soki otya kaka plan moko na vie na yo yango nde ekosala ke okoabandone te okotenir le coup ti okoréussir na plan moko na ozali nango mpe vie na yo ezala épanoui c'est très important plan B toboyi tozalaka na plan moko totravailler dur travail acharné nde kosala ke tokoatteindre baobjectif oyo tozala ngo mpo na vie na biso ezala développé ezala épanoui vraiment tozala déterminé toyeba eloko tolingi na vie tokopiaka bato te mais tozala biso moko tosala baeffort oyo esengeli na biso mpo bavie na biso ezala vraiment amélioré au quotidien wana bisika bozali na pamboli bino tokocontinue na badéveloppement personnel soki osepeli na contenu oyo en tout cas oza mpe na mwa expérience na yo okotia commentaire na se ya video bisika boza en tout cas nalobi na bino que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV on se revoit prochainement dans d'autres séries de développement personnel je vous dis bye.